Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Y a pas de deal. Pour ça peut-être, n'oubliez pas que elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens, l'inene. Tous les fidèles partout dans le monde entier, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jericho Betox, de cette émission internet. Moi, je suis à Bendara Beauté, deuxième République, chaque Congo, il y a artistes et comédiens. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup partout. Bureau partout. Si Jericho Betox, une émission na solo ya mikolo à chaque fois na Sabino bala mike ba contacter pour ba kozwa mbata ya mukolo et puis na chaîne na bino na Sabino à chaque fois pour s'abonner elengi na biso TV et puis chaîne partenaire et pas ya Yves Malou qui chassa makambo kuna nde makambo ya li et puis na Africa Telema TV pour Jericho Betox alika na 3 chaînes. Alors ndenge na sala rabino musala na Sabino na benda ka beauté te héros ba chroniqueur ba complexé ba oh là là. On a luka information, nazo fouiller les bino pour na pesa bino news ou les cas précisément na Congo RDC. Alors lelo Jericho Betox azali, j'espère que possible message na place oyo et sika oyo patron ya théâtre oyo sali biso les artistes ba ndeko na biso ba ka PR moko beta tour. Alors nazo yambela bino lelo un artiste oyo azo évoluer et pas il y a de la forêt. Jericho Betox a sa émission et pena moi qui songi Arnold Basele, tu es bien orchestre Yaya. Mais tu comprends que maman a produit ma maison mère et puis convaincu, bana lazama ba sepeli na ye makasi et bandimiye yango na ye to tonga na ye makasi po ngana tiaka songi poto bongisa. Alors na pesi mbote na JC Cano Real de Madrid dans Australie et puis na pesi mbote na Picho Mwambila yuwa kwetu wa makanda mashi wa mumenu et puis kobosa na te mama madongoma otema ya fioti ngoma on azo pesa mama ko mbote Arnold. Bonjour. Bonjour Betox. Donc quand peut chéri bonjour donc bonjour la batutu ba Hollande ngai batutu ba lingara émission donc mbote na bino kona wa lingara maison mère ba bonjour na bino o bana pourquoi ba bonsoir les alera toujours quoi bino quoi. Alors Arnold vous avez une orchestre ya grand frère Nayo, Fina Basile, Oyo, meilleur chanteur wa Yembaka, sans complexe. Mais les autres monio, ok maison mère, on nous met une orchestre Yaya. Pourquoi? Bon, ils ont ma bête, ils ont ma bête, donc Fina Basile, c'est mon grand frère. Donc Azali ve Oyo, après ça on appelle Goua Roemba. Ils ont ma bête, on a ma kila nangai. Donc on a la bande qui travaille juste les nazaki mission et pour ça nazaki mission na ngala longwate nazaki ka ke na notre travailler na vie na 4 kaka mais faire ça une orchestre na pour rappeler na ba parcours na mais tant que nazaki na talent mon bona ko faire une sangote et c'est faire na parler na travailler et nazaki vraiment orchestre nazaki notre travail chez na ngai pour être après notre scène chemin mais ça on a n'engé mo ya mabete on a c'est qui nzela ta posa au comme na maison mais on sait quand même nzela bon d'abord on travaille pas na ye et ça qui te que comme le roi ba musicien tout est là d'abord on a ya kana benga na bite fin OK c'est belé moi genre banini na travailler non pas na yo pour être mais la travail qui mais tant que comme on a qui ne m'embarque ça y est moi déjà na ça y est non que ça non pour bête pour on a on likolo pour ça on likolo et ça non que c'est mon con oh yo faut bête kaka et ça maison parce que moi j'arrive fanatique à les rois de la forêt. Ah bon? Il y a ma casse parce que il y a ça on likolo bah toi likolo toi via quand même trop dans les rois de la forêt il y a un moni ils arrivent ma souin ngai et ça arrive peut autoriser qu'on a n'engue ma bête n'engue ma ya n'engue ya ma bête n'engue ya palais et alors Robert était sur la première division score équipe nationale les yeux si quoi yo monta la kaka donc jamais qu'on va tenir avoir ya bête na fibre bête na neuf ou bête na les ring to imana il faut qu'on bête na la club il faut que l'équipe nationale on a kendaki maison mère
Si on a la Big Boss, les rois de la forêt, donc il y a mon monica pour ma cambo. Alors, on a la Big Boss, les rois de la forêt, on a PCP Moté et à partir pour Internet monde entier qui chasse pour ébeler tout le monde poto poto, si na ba province, si tout ba province, bobé nga makasi, na louchi, bobé nga makasi. Alors, il y a une intégration dans la maison mère. Podium ma maison mère est sans abat belé. Podium ma maison mère est compliqué à musicien et belé. Il y a une test nous les cas indégni. Bon, on a testé vraiment, c'était pas facile, c'était difficile, donc qu'on intégrer au mouvement le roi maison mère. Donc là, on a dit test, pour moi, on a testé ni mout. Oh, jamais, jamais, on a maison mère sans mout, à côté de ce bâti. Atabani nazara na masana moko nazara na ejino miyaki ordinateur portable et puis si Jessica Nzinga na États-Unis sikazali donc tout cela na yi donc ba binga ngai ah ndé faut salter c'est pour maison mais vous salter c'est patient na luko que sont depuis allez venir ngai na sona ba venir ba docteur pichu musungu ndé ba ko orienter ngai tina salter c'est na maison mais tant na kotaki tant ma talagi kaka na bagi ati oza mouvement ngai donc ko bang silagi tant na matagi senya fana pesa ka makambu tant na pesa au salaire test na nzemu bon ngana sala na Freddy Movadi boti kanga na sala nazali mwana moto boti kanga na luka la vie appartient au courage malheureux ne kozanga kilo ya mobali ne mosala sala pe ozwa surtout moya babombelanga bamengo likolo ya ngomba balobi bosana zwa yango na kata bazamba na bisobe ebele ngai kobili te mai peti eskala kokoroma sikoto mabete suwana na esuba angai rabelo rango na sala kanini na mokili chocho idari na bomakona nie anzambe na bomakona nie mawa na bomakona nie rizama samala dedeka mimita il faut avouer ta moitié pardonner Jackie wani mulongo tano beta ce que le roi na mon la sambe kangi na mon le roi de la forêt au kata mamote senanga ponga fana mba 3 chants interprétation, improvisation. Ce que on a ça déjà bloc wana et ça la maman qui est le roi de la forêt habité il faut na bengelo et bolotin ninge zala gaka abenge bolotin ce que on va benge bolotin nzela noko ki nena nzela ngala kei via mon habité bon na moni yozo ko ka fo hydraulique café on va obenga ce hydraulique tant hydraulique a cheboé rappelle la pesi makambu ya ki dégâts ba moni donc il faut dans un mambango yango dans un scope lelo quoi. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça a été un plaisir. Bandeko so bolo ndabiso et puis yanga indeko sema mayas motema jasi mayas na boka basa batu pona kabula ba couple batute donc ça complexe quoi. Alors José de Londres et maman Charlie Malula Dior donc on a peso ba mote belé et puis na bonne sanité Junior Kabananga Junior Kabananga celui ça gérite et ça la bien motema ya Chimène Dior Chikuma et ça la bien Christian Lulindama depuis Belgique Diogo solo alors test leki maison mère oyo emela batu belé maison mère oyo pe tout non moi question et bangisa ko peut-être ko na ba ndenge batu balobela kalibana poto ka batu balobela goa ya dégâts est-ce que ça que so monter na ko intégrer au ça munene bon mais ngavement ma solo ba ndetse ba goa ba nini et ben ça ngo te pona mona ngo pété et ou arabe te bakisi mais na mona ngo te ata ba orchestre toi là oui au mona que maison mère orchestre mo boye bani mais les seuls orchestres on a na okuta elingi mama nzambe zaka maison mère oui ndeti beaucoup les églises beni na elingi mama nzambe ndeti mama na ngai nani Sylvie Mapata un pasteur maman na Sylvie Mapata ma pasteur siko ozu ba frère Patrice la pasteur ou tout ça mais la chaque dimanche biso to genda kuna donc yo mon le roi de la forêt lingi prière makasi
donc nasepelaka na ndenge koleka wana na ndenge nayoka me naomona kuna na découvrir ndi mama nzambe yali. Ah bon? Ya makasi ndi maison mais ndeza mamba travail c'est que travail ils la maison mais ndé pour wana mi équipe nationale et a été le roi orchestre monsieur yali eza grand mais répétition na bango so koti bomo na ga en tout cas répétition na télé longa leader so biso doit répétition présence à la té donc il est moi déjà à coach biso déjà pour présent en nord mais toujours travailler car toujours donc ndi lo sambo ya makasi voilà bato bolobaka biloba loba j'espère que vous suivez maloba outil et pas ya moi quoi zo voler et pas ya ranson et yebisa biso na nous na maison mère lelo ba moni bokoti bato boye mo ebele la Jenny ba Rizi ba Bino lelo to qui de la forêt azo ça lelo comme on peut honorer Bino bato yo bokoti mouvement bo intégrer et pas simbi. Ouais, si donc Kalaté moi le mon besoin moi singer on a les routes de la forêt déjà ça le bagarre déjà boyo ka biso boyo ka ba chanteur comment que ba voix de tête on comprend pour nous on a TV nous on ba voix de tête on a le beat ngara songi makasi ah mais na ebita yo mo webi ba ba problème na muto ba voix de tête jamais mais ça on parfois des têtes musique net ngai na ngoyo ko ngotana ngo ko autoriser ngote na ninga mabite mais na lobi ke ndenge nga na imba ka boye na ndenge na imba na nini c'est différent mais ça m'a mis ça ko ya mabandeli ma ga manini mi ça banini ti nzemba fe na nga na ajeje banini ti si me oti sanga mara kotala ngambote ororo tika ko kamaloba na bango nyonso ba kolobaka papa nyonso ezali se conflit ndenge olinga ngai ndenge otonanga bango bamonaka mabe o natala na nsima mokongo ozali mobali kati ya mibali fololo nelanga moto kobuka te ezare kilara nazwa chance ya koza mobali oyo akonseyaka ngai oyo asalelaka ngai taze nyonso ya ngai ye mibali mingi tokoma lokola nzela basima flambo e omona donc nazoyemba na kati na ngai libumu na ngai me nazoyemba mais amis ça koyemba pe ona banali wana kasi yo mo yemba bakinda balini wana na ndenge mabete zaka na ndenge na expliquer ka batu ko ngape na na maison mère donc yango moni basi kaka single ba comprendre ka mambo ça ona so banga te pona mona taxa na ebité na bando compter de la forêt termina na katikati Arnaud Rosa la place nini pour on a dit nazawana Nicodème azawana Masana ngai Jenny azawana pour la ministre attaque champ ya maison mère et ça ko banga te biso tout total la les rois de la forêt ndetsinga na raboye ni na vandi boye so na mina tango ni na sambela kanzambe banini ni na sambela kanzambe na singa toujours ezala ka nzambe batele les rois de la forêt donc ngala wengi na mona les rois de la forêt ya te kana misa mote azana na bangate en plus ngana lo wana musique pe sotali le longa na uta na ba jeje na yiba pesa ngaba vola ba jeje pesa ngaba vola ba te bele ba legal kana maison mère donc na yimba ba vola ya ba tunioso donc nga okoza no betino 10 ngata ba chinga na 7 na obita nga mais soué na ngazara que les rois de la forêt à comprendre que ngana sana amoni donc ba koza na bango maison mère ba ya ka pika na ba za la belle sous longa mona benga suba chanteur boya lisus ka wengi mais biso tout officiellement les rois de la forêt est-ce que na loko sika o tcha empreinte quand même o tcha moi mon soin na après ta sika ezali ndeti ya ezali mais to mango siko te poye bika aux internet to mango siko te même ba plan sika ezali boyo kango pe couloir pe batikeli bo sakana na si ezali mais où est ça grand mouvement ça bonye musique maison mère basi la ka ba yo kango quoi basi la ba yo ka ne ba yo ka ba mese mususu ne ba yo ka ba tutu ba yo ka ba biso boye équipe boye ba voyage pe komi so belé sur la maison mère ba concert belé à Libanda et ça peut-être bien on doit ko la mouvement jamais tout le monde mouvement nga songi so te nga ba Zimbabwe
Oui. Zimbabwe concert ebetami bato bazotala na ba télé. Yo mona batala babela itam suso basele babela nani. Babela ka les rois de la forêt. Au moins il y a une chose ezalaka ba mensonge. Vous comprenez, nous sommes fabriqués nos l'histoire OK, on ça pose un succès. Biso il y a déjà mouvement. Yo moni mambo les gars na maison mère, ba mission belé ba tenga maki mezenga luke tout dégâts. Donc comme senga ngona Zimbabwe ba senga zenga luke tout muno mboka na biso. Donc pour ba mission monter na maison mère a lo ba na yena la musi wera jamais wera zala pe ozala ka kozala kaka. Arozala kaka. Ngana ya kasula manule biso na eta biso na bandi. Et bon pour na bato ba lo ba ke via sila. Pour ça ba matro surtout na milieu ya ba chroniqueur na internet. Na leki. Pour moi, aussi, la réforme de moi, il y a les bossons dans les quatre. Mais tu sais comme dans les gars, ça t'est. Dans les gars, ça t'est. Moi, voyage à Zimbabwe, Zimbabwe, ça va lobby, Mikolo, ragat. Parce que plein bon, banda, m'embrouille, biba, star, ni ça qui est là, bon, quand on a celle, plein, il y a un niveau. Les acquis festival, les acquis n'habitent concert. Avec Tarabandou, les Moko. Yéma, Tarabandou, les Moko, non, mon amaga, à la oh, chaque ligne, tombé, t'abonner, il y a bêta. Il y a ça, bon. Nalobage kokota bonganga te koma lokola nsone koboma moto te pokoma majorité plus rien ke bala bisima sima no kyoko connaissait un pipi toute autorité vient de Dieu donc yé ne balobage donc toute autorité et où te répondre à mon kolo donc mambo tu yo sala et sala petanga ma déjà et kozala kaka. Sur le bangi sangai Nathalie répétition na bino moko et comme vocal mo il fallait mutu muso yemba mais de la forêt gangi basel obike batu na maison mère bazo chéri yo bongo bike basuka mabe ne que c'était ça vérité la na maison la ye Pesa molili baleza mozina eshina munga Pezelo komo kote koki Kukabalanga leye Amal basele langa Ekula bino Tome sana kala mabino makasi Ajal musaili Donc esa la question ya ko chéri mututé ça longa babilo ko mo boye atalika ke pecho ko sala vocal mo boye Posez belé. Alors, ça la focale, mon besoin, on te gabote, te abote l'homme tout ça. Et ça va que, moi, ça m'a gros salade, et pango, il est pour saluer l'homme. Et ça, on a dit, vocal et comique à Ion à podium. Basel, viens au Gamaka, Basel. T'es ça, on va travailler. Et ça, on a système, on va travailler. À ça, on va tout. Bah, on peut passer là, bah, on va les caper. À ça, on va comme ce que les gars ont. On va te souquer ma benne, souquer la batoile. Ah, ma benne, Kolongwa kofinga souvie na kolongwa na yembi kuna discrete na felo na wera ta 15 ta fenta te mamoga na bamuwa bu kolongwa na kolongwa bo chango nante avec belé ba bolo baka bo ya e belé balo internet comment ko yede biso comment lokola disque dire to bomba ka ba ya balo bango mais fait na se bon de temps major ti le na wonyo musika maison même peut-être pas un chanteur te oui mais combien ba to sima o ba beta na maison me balongwa mais il y a ça ratilelo badoya limbonda bazali comprendre batubeli bazali donc nga kolonga na maison me bochanga nga te pardon vraiment nga ina na funa yimba trop funa zano na vie wana na zatel kwa ba vendombe pas funa za bongo pour ba longa bele to mona bango tout le monde a mis sur le nom mobile type disque simbité mais yo mo mobile parce que c'est non relation venanga ngani lu venanga voyage mon ambandaka lu venanga voyage mon anine lu venanga ni même makambo esate Voilà, tout le monde qui est déjà dans le shit, pour biloko malamu et où me l'a raté, parce que les yebisa bisonano, maison mère c'est bon déjà, bah concert déjà tout le monde yo, chance nini bateau basa libanda, bah pesa yo, bah ndima rabatu, pour na Congo pe qu'on ndima, Congolais ndima ndikone za la facilité, chance nini bah pesa yo. Bon, là vraiment, là ma chance vraiment, faudra pas pesa un peu la chance. Là, pour ça, vous prenez la chance pour payer ça. Oh, pour payer ça, mais ça a bien mal chance. Mais vous décevez, vous pété. Oui, non, décevez, on a des nines. On ne va pas on peut gagner tout ça dans l'orchestre. Jamais décevez, pour la vie, tout les rôles de la forêt, de la papine piana, les pacifiques, Templar Massamba. De quoi ça, Masaki, la bazar, Baïget, Kabengele, Bajiskansinga, Basito Fakatre.
Nde siko toana Kitamboville. Toana Kitamboville pas présent Fiston Mafinga ça présent de tous les comédiens. Ça dit que biso toana ba vrai bana Kitambo. Vrai vraiment bana Kitambo ba botama na Kitambo. On va défendre Kitambo na ndenge ya po misem so ba aliani mu vrai mona Kitambo te so comme na masina. Wala masina. Nani wana? Wala chini wana. Na ndenge ka yache. Na zolo baka selon na ndenge to zolo belagaka. Na ndenge ka to zolo be. So moto to cha fana sa no miso ba bi bah c'est là ça bien pour ça on a venu moi qui t'aime la maison venez moi qui t'aime côté là doit avoir la facilité viens on ah chef non c'est bon viens on qui t'aime voilà mon konzi mon rigueur viens on côté là quand même pour que ça viens à côté là on a n'engue question on s'en nga bien viens à côté là po azana oreille musicale et ça comme m'a vieux viens on a oreille musicale. Ça fait mon ça bon. Na ndenge ya biso tuté. Oui, ça bon. Oui, ça bon. Jijakaye, a monde ça va misa maison mère boy. C'est nde on changer mal. Indiscipliné. On peut na rappeler retard, petit na mabele. Mais vraiment retard. Mais va lene langa okokota tina. Tellement que on va faire monsieur la routine me te face à la main. Va talire. Voilà. Nous on a répété avant. Ceci que abandonner qui petit na ngana bon mon kasa batu le rôle de la forêt. Omoni biso to ba to mon photos à exemplaire photo landara et lo ya bien. Jamais na rôle ndara na ngwa za fe na mabele na no selo mo bopo e bo mon orchestre faux wana azo edengati wana ko edengati. Ona edengati ngai kutu fona sala makambu oyo. Mama na sivi mapata mona Kitambo. Kasi yo to bage yo les quoi arbitre azane mupanzi na yo ozana ba supporters na yo te na sepela siko tozana maman mo bo asa intellectuel maman mo bo maman pasteur aibi ki bonzambe trop aibi ki bonzambe trop donc merci dans le PC mbote mère merci bana musique na zone niveau ya enveloppe wana ti na futa ba nyongo na futa mambele o sentiment que enveloppe mon talif ma bobi mais là on a robé tapé 2 ans 3 ans pour la sima on fait la course à problème moto koufeli famille ba mona quand même oui ba mona ngoko ba famille ba mona ma enveloppe na c'est on a mamaki tout na dé pe na parler on sentit mais équipe pe makambo ba famille bana ba scott ba chic yimo mona ma ke minera fa la bana tuni combien oh moi atina ni wa $250 mon hotel ma ke yo na enveloppe ba chili oboy o sami na yo mo fona mo la ke force la ngona ndemo ya babongo. Voilà. Merci beaucoup de comment que nous na shit liloba ya bokabwani ngana yo na émission yo po ezala ndeko na ngamo katala ki vraiment na zamba bi Jerry fo ya milangaye Océan Olivier Mandela on a appelé ça mbote Océan Olivier Océan Mandela grand comédien mozo yemba le bien en tout cas fierté na bango ezapa na yo il y a on grand comédien bit on a grand comédien donc bango vraiment donc mais bah tu sais l'honorable président il y a le belezati on est mon abisso na ndenge ya parler mais nzamba zara na yo posa comme étoile donc et Simba donc jamais ba koko pe ka tu ça biso liloba bokabwani donc numéro na contact ça na 089 63 00 187 089 63 00 187 donc on a sur bengi ozwa moko donc tous petit na inox azaona ozwa ya oyamba po ngape na fanta ma bureau na ngai donc ba RKF bali donc bat bali donc c'est compliqué à battre c'est compliqué c'est son ndara de les rois de la forêt ndenge moko lobaka yaka mbangu sauvegarder amour. Est-ce que Josélie Mapota bomoina ezosala okutaki nga nazoseme makila na motema ezotanga zokazalaka moto akananga ta ibe baselekalaka abominga lisusu de plus en plus neye telikoyika prêtre na nsambo enanga nakomi obanga cibacibasu nakomi okanisa makambo ezosila te o janie Wamerano wana nabike baget kabengele bazo sepela ba mani mwanza ba papile pacifique ba
Templar Massamba, Bassama Sakila, Basito F4, Sophie Mouzombo, donc il y a une bonne sanité, les patrons de tous les comédiens. Les patrons de tous les comédiens, donc Fisson Mafing à Saï, dans la place Nali, tous les missions. Mais il y a Makasi, qui t'a mauvais, il y a un moment où 5 Bakangara, split sur la peau, dégâts, il y a le belati, donc. PCPC donc tout le roi de la forêt, Dr Pichu Muzungu, Konzinangai, Papi Kaka Sebon machine, 100 ans de Kouta Wewa, Vélangaï, Bikano, Kochangai, toujours donc Kitambo Sinakangagi, donc la bonne sanité, il y a Jonas MBC, bonne sanité n'a pas sur Bambote Sikozali, donc la bonne sanité, Ige Dr Malongi, des chanceliers, la bonne sanité, Vélangaï, Gaspima Boué. Baga soutenir ngai donc ngama na blende non yama ya ko lobelati na bosani susté bana ne surtout ya Kitambo bon c'est là pour comprendre mon quoi ngamo yo donc le véritable donc muta succès mon muto batembe na ninge mon machin na ninge ingratitude na ninge ya ji muta succès makam nyoso batembe na ninge ya champ na ninge ya champ botemba ngope le ba maka tembe mais le ba mateke ona ninga champ yo bika yo sukisi ah yo bo sukisi tembe wana na ninge ya makambu ya champ pona bine na kofanda na badi obenga ningali banembula esika pongi ya kokutanga bisika ngana kolalela pongi ekipaka plasite oro atona divana kolala nanga Valeria Moto tuna paya nzambe oh tuna wasenga kipuni oh kende tuna yula wasala rena minata. Donc, et là, il faut que tu nous embêtes, là, que bana tout bauta et pas les rois de la forêt. Et on a le baguette, on a embêté. Et ça va charge. On a gagné charge, bon, plus souvent. Charge. Et charge, t'es postes, et à mon sens, comme on attend un vocal, via gagner bassene. Soit on attend la vocal à son peso, ça charge. Facile. Si on pose la gagne, c'est vocal, facile. Si on a gagné, c'est mais ça me vocal, là, facile, c'est comme là. Pour une forme, on a un boité dans la forme nécessité. Bon, c'est la bonne personne sortement. Attends 4 mois soit pas maintenant, c'est sur la formation, ma casse sur les rois de la forêt. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup. J'espère que tu commune à Souka et bateau sur Bolanda qui biso na émission na biso masolo ya mikolo na bisa rabino chaque fois bala mikeba kotate surtout partout dans le monde entier sika bozali to bisa bino émission to ça la bino na Kitamboville et sika oyo président Fiston Sai patron ba comédien Sai Libiso tozo le kanana po na bande ko ba sala kawana po makambo boya kitoko boya sala maka. Quant à moi na remercier Rit Darling Love Mochodo de la presse telera moi ça simbi caméra. Et puis avantage dans mon petite sœur nangai o bazoko sa makambo moi sinangai leki nanga boko mise moi sinanga batapoto bwana songi et puis toi ba luba bo ça l'inceste o bo no bana donc na pesi mbote na batu nyoso oyo balandi biso et puis na bosanité Sema Mayas motema Jansi Mayas na bosanité JCK Nouriel de Madrid na Australie et puis ya nangai Sami Mokilino qui message mon tando a pembe na pesi ba mbote ebele. Bye bye, on se retrouve dans l'émission Roya pour nga na ngaka site. Ciao. Bana Congo, bana poto, bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox. Elengi na biso TV. Avec Jericho Betox, y a pas de deal. Bon ça peut que n'oubliez pas que Elengi na biso TV. Jericho Betox, tiens, minene.